Aha. Mboka oyo etika bakoko na biso tobatela yango bandeko. Mboka oyo etika bakoko na Afrika mboka na biso. Mbote matondo mingi na bino baibozwi lisusu libako ya kolanda Vuvwamu Television etando oyo lisusu kaka na tina moko ya kolamusa baindo na pongi oyo bakotisaki biso uta kala epai ya mopaya. Solo bandeko balandi lisese mingi elobamaka ke soki olingo bombela moto moyindo likambo tele yango na kati ya mokanda. Kasi biso na esengo nyonso tolobaka na bino ete na nzela ya emission kitoko boye mikanda ya boyebi oyo nyonso babombela loposo moyindo biso tokoya bongo kozipolela bino yango Vuvwamu Television ezwa likanisi ya kitoko ya kokelela bino emission ya kitoko boye mikanda ya boyebi. Tobanzi tozongisi matondo ya mingi epai bya bino, tozongisi matondo na balandi banso ya emission mikanda ya boyebi pona nini te ya Vuvwamu Television etando ya bwanya, etando ya bonsomi, etando ya mayele, etando oyo ye lisusu kolongola moyindo na pongi ya makasi oyo mopaya asalaki makasi ete akotisa biso. Tozongisi matondo ya mingi solo toyambaki ba remarque na bino, toyambaki ba félicitation na bino et tozwi ba félicitation na bino ya mingi oyo toyambaki totindi yango pe epai bongo ya Neso Nyanzila Fumukusu kia mzala pana na Ngola oyo bongo bazali ko fete mbotama na bango eleki bongo mibu 63 ans uta wapi bayaki na kati ya mokili ya Mosuni na tina ya kozongisa biso baindo na nzela oyo tobungelaki. Tozongisi lisusu matondo ya mingi na bino baye oyo bozali kolala te tango nyonso bozali kotika tata ntsumbu maimona na maboko ya balongo eke balongo babatela biso bapesa biso lisusu bwanya bapesa biso lisusu mayele solo ndenge tolobaka tango nyonso soutien oyo eleki ba soutien nyonso ezali soutien spirituel pamba te soutien spirituel nde kosala ete biso tokweya te na kati ya mabaku tokweya te na kati ya mbeba mais toza tango nyonso na kati ya bwanya ya mayele oyo kopesa biso ndingisa tango nyonso tosalaka emission na biso kitoko oyo kosepelisaka bino tango nyonso. Matondo mingi na bino baye baso bozali kokoba na kosutenaka biso na emission kitoko mikanda ya boyebi. Pona nini te topesa bongo matondo ya mingi na tata bwangi oyo batikaka biso pete balamusaka biso tango nyonso makanisi na lolenge ni tokoki kosalela emission na biso mikanda ya boyebi. Bandeko balandi lelo bomituni mutuna tata Ntsumbu amemeli biso mokanda nini? Tata Ntsumbu ayena mokanda nini? Tata Ntsumbu alingia kumba biso wapi? Solo bandeko balandi lelo toyeli bino mokanda kitoko. O toyeli bino o biso na bino tokoluka susto yeba likanisi ya mokomi mokanda oyo ezali bongo nini na mokanda o toyeli bino mokolo mwa lelo. Mokanda toyeli bino lelo titre nango ezali bitumba ya Nzambe na Satana solo tope lokuta. Bitumba ya Nzambe na Satana ezalaka ya solo tope ezalaka bongo ya lokuta. Mokanda oyo tokumbeli bino. Mokanda oyo ekomami bongo epai ya Fumukusu kia mzala pana na Ngola. Nenge toyebisaka bino tango nyonso azali moto oyo asakrifia bomoi na ye na tina kaka ya kolakisa biso bayindo nini esengeli tosala po tozonga bakonzi ya mabele na biso. Azali moto oyo azali kolala te tango nyonso azali koluka nini esengeli apesa biso po tozwa boyebi ya malunga oyo kosunga biso tozwa biyano na kati ya bomoi na biso ya kozala na biso ya mokolo na mokolo. Toyebisaka bino tango nyonso bomoi ya moto eloko eleki motuya ezali bongo boyebi. Pamba te soki ozali na boyebi mikakatono nyonso oyo kopusa na pembeni na yo okozala na facilité ya kozwa biyano poko babokolonga na kati ya mikakatono wana. Lelo ebele ya bayindo bazofinga, lelo ebele ya bayindo bakoma kokanga baboti bandoki, batata masi, batata leki, banoko, bapaka na bakartier basila kokanga bandoki. Nyonso wana eza pona nini? Po moyindo azangi bongo boyebi. Mais soki boyindo azalaki na boyebi akoyeba ko trouver ba piste de solution na makambo nyonso oyo ezali boko koba na kati ya bomoi na ye.
kozanga boyebi nyonso oyo tokosala na bomoi na biso ekozala kaka mpavala na mpavala. Tala tina oyo Vuvamu Télévision epusani lisusu pembeni na bino po ekumbela bino boyebi bwania oyo ekosala ete bozwa biyano ya malunga na kati ya bomoi na bino na mayemaso oyo ezali bongo kotungisa bino na kozala na bino ya mokolo na mokolo. Bitumba ya Nzambe na Satana solo to pe lokuta. Kasi tokoloba mingi te lokola mokanda yango moko eza liboso na bino biso na bino tokoloba mingi te tokota kaka bongo na kati ya mokanda. Tokoti bongo na kati ya mokanda po toyeba likanisi ya mokomi mokanda ezali bongo nini. Mokomi mokanda akomi boye alobi Nzambe abengisaki ba angelu nyonso na makita to réunion pe Lucifer azalaki moko na kati ya ba angelu. Nde na kati ya masolo yango Lucifer akotomboka pe akoboya kofukamela Nzambe. Bitumba ekotaki pe ezalaki makasi mingi ke kino balongaki kobwaka Lucifer na se awa na mokili ya bato. Bandeko balandi awa yebisi biso ete bitumba ya Nzambe na Satana eza solo to pe lokuta. Ne bandeli ya makomi awa mokomi mokanda komi ete Nzambe abengisaki réunion to makita na ba ange na nyonso oyo bazalaki na bango kuna esika Nzambe avandaka. Balobi Lucifer pe azalaki parmi ba ange oyo bazalaki na kati ya makita wana. Kasi ya kokamwa tango réunion ebengisamaki to elingaki ebanda Lucifer aboyaki kofukama liboso ya Nzambe. Aboyaki kofukamela Nzambe. Esima ya koboya na ye kofukamela Nzambe balobi bitumba ekotaki bulu yeki. Ekotaki na makita wana. Lokola bitumba ezalaki makasi balobi suka lokola bitumba elekaki makasi kasi Nzambe elongo na ba ange mosusu balongaki na kobwaka Lucifer na mokili ya bato. Bandeko balandi biso toyebi ete ndenge balimbolela biso na mokanda oyo bayelaki biso nyonso oyo Nzambe akela ezalaka kaka malamu. Me ya kokamwa awa Lucifer atomboki, asali opposition, aboyi kofukamela Nzambe. Balobi bitumba ekotaki ya makasi kino na niveau ete balongolaki Lucifer na likolo babwakaki ye awa na mokili ya bato. Lucifer ye ko molimo babwaki ye na mokili ya bato akomaki mosuni to atikalaki kaka molimo. Bandeko balandi biso tatantumu tokota commentaire mingi te lokola mokanda eza liboso na biso na bino balandi na kati kaka ya mokanda to baleli mokanda poto yeba mokomi mokanda likanisi vraiment nini baza nango na kolandela sujet o bakomeli biso bitumba ya Nzambe na Satana solo tope lokuta biso na bino na kati ya mokanda. Balobi boye bandeko bayini esengeli tozala na bososoli na makambo maye tozali komona na kozala na biso po ete toluka lolenge kani tokoki kobimela na pasi oyo ezingeli biso awa na mokili. Kasi tokoki te kokoba koumela kolanda makambo ya lokuta oyo bayaki kokonza biso bayaki nango awa epai na biso. Pamba te makambo mana makangi mayele na biso tango molai pe makumbela biso pasi ya mozindo na bomoi na biso. Bandeko balandi mokomi mokanda lobi ete esengeli na biso bayindo tozala vraiment na bososoli na makambo oyo tozali komona. Pamba te lelo biso bayindo toumeli tango molai na kati ya lokuta oyo ba missionnaire bayelaki biso na nzela ya mokanda na bango Biblia oyo toyebisaki bino na émission elekaki voici l'arme de la colonisation en Afrique. Solo baye oyo wana bayaki na mokanda na bango na likanisi kaka moko ya ko déconnecter bayindo na monde spirituel na bango ya ko kata misisa na nzete po nzete ekoka bon kokauka. E biso bayindo to umeli na kati ya lokuta wana
yango mokomi mokanda azali kolala te tango nyonso koluka kaka kokumbela biso boyebi ndenge toyebisaki bino ete bomoi ya moto ezali kaka na ntina soki azali na boyebi pamba te boyebi nde kopesa ye biyano ya malunga na mayemaso to na bakokoso nyonso oyo ezali bokokumbela bango tokoloba mingi te pamba te mokanda yango moko ezali liboso na biso mpe ezali kopesa biso bandimbola ya pole nyonso biso na bino na kati ya mokanda balobi balolenge baloposo mosusu bazwelaka biso bayindo considération na biso liboso ya baloposo mosusu liboso ya baarabe liboso ya baloposo mosaka to po jaune liboso ya race blanche bazwaka biso lolenge kani mokomi mokanda akomeli biso boye soki tokotala baloposo ya bato bayindo kaka batikala na nsima baloposo mosusu bazwaka biso lokola bana mike ya kokosaka tango nyonso nde wana soki tozali kote ya bayindo bazonga na nzela ya bakoko na bango ezali po ete batangama lisusu bato ya ntina na mokili kasi bayindo bazali kotia kaka tembi bazali koboya kososola basusu bazali kosilika po ete bazali bana mike babebe nde bazali mingi komipesa na makambo ya lokuta oyo mindele bayaka na yango epai na biso na eleko oyo bayaki kokonza biso bandeko balandi mokomi mokanda alobi ete baloposo mosusu bazwaka biso kaka lokola babebe pamba te na kotala boye soki otali baarabe baza ya kotombwana mpe baza ya kopusana soki otali bapo jaune bazali ya kotombwana mpe ya kopusana soki otali loposo pembe bazali ya kotombwana mpe ya kopusana bazali kosala biye biso bazali nango posa bazali kotrouve basolution na mayemaso oyo ezali kokomela bango na mabele na bango bilenge ya mboka na bango population ya mboka na bango tango nyonso bakokutana na difficulté bakokota makita lolenge nini ekoki basala mpo bazwa biyano kati na mabele na bango mais soki otali kaka loposo moyindo kaka na kati ya mabele na ye awa loposo moyindo akoma esakanelo mpe eniatelo ya loposo mosusu loposo moyindo ataki kosala epai ya barabe bakofinga ye bakobeta ye bakopesa ye meme nandimi kutu lobenga yango salaire tondimi te lobenga yango salaire lobiso lobenga yango mwa lisungi ya mokie oyo ekosunga azwa ata mwa lipa mais oyo ekobala na pe te na kozala na ye ya mokolo na mokolo moto moyindo bazali kofinga ye na kati ya mabele na ye bazali koniata ye na ndimi te yo loposo moyindo na kati ya Chine okoki kobeta ye chinois yo loposo moyindo na kati ya Corée du Nord okoki kobeta ye coréen yo loposo moyindo na kati ya Afghanistan okoki kobeta ye arabe yo loposo moyindo na kati ya États-Unis na ndimi te okoki kobeta un américain d'origine mais na mabele na biso un américain un arabe un chinois akoki kozwa moto moyindo na bani kobeta ye mpe kosakana na ye maye wana elikaka epai na biso bayindo donc moto moyindo bazwaka ye lisusu moto te bazwaka ye esakanelo eniatelo mpo na nini mpo moto moyindo boyebi bwa ye bwanya bwa ye makanisi bwa ye etikala lisusu ya moto te wuta mopaya aya akotisa moto moyindo na kati ya koma ya 3e degré o amikonsideraka susu te ata babeti ye mbatala litama o apesi lisusu litama o babeta moto moyindo atikala lisusu moto te moto moyindo akoma lokola ebwele oyo bakangaka singa tongo midi poko balingi batia na moi batie balingi batia na mai batie nyonso wana po alandaki bonzambe ya bapaya ndenge toyebisaki bino na mokanda moye moleki metala awa mokanda oyo susu mokomi oyo akomeli biso mfumukusu kia munzala pana na ngola bandeko balandi mai oyo zoloba to mai oyo zali kolimbola na kati ya mokanda to ndimike zali ya lokuta po zali komona na polele na miso ya bato nyonso ete moto moyindo akoma esakanelo bakonzi ya bayindo bazala su na valeur te okomona un PDG américain un PDG français mais azobengisa ministre congolais butala degré ya considération un président français azobengisa un président un mosusu zambien malien sénégalais yakawa
na volonté ya président français mais na monoko homologue bandeko balandi tala degré oyo bakomisa biso moto moyindo akoma kondima biesengeli tandima tokoloba mingi te lokola mokanda eza liboso na biso biso na bino kaka na kati ya mokanda balobeli biso tala lolenge bayindo bakanisaka to profiter pe to pesa mote na ndeko na biso o asalaka mission makanisi ya bato balobi bayindo bakanisaka ete maye mondele alakisa bango na mikanda ete yango wana nde maye nzambe alingi nzoka nde ezali maye mindele babongisaki po ete bakosaka biso bayindo pe bayibaka bomengo na biso pe bakanga mayele na biso po ete tokoba kozala kaka baumbu na bango bandeko balandi mondele ntango ayaki awa abeta ba histoire ya lolenge na lolenge adesina ba dessin ya lolenge na lolenge mondele asala dessin ange nde mondele satana nde moto moyindo mondele abeta masolo ya lolenge abike moto moyindo awita na makaku moto moyindo azangaka bilamba botama bolumbu moto moyindo azangaka tina moto moyindo ateka bakoko na ye mondele abeta lisolo manioko euta na Brésil mondele abeta masolo ya lolenge na lolenge ke bato nyonso bauta na dana Eve kaka ye mondele alobi ke moto aza processus ya évolution autaki na makaku amati kino akomi moto kaka ye mondele na Bible abeteli biso lisolo alobi ete moto autaki na dana Eve tala degré bakomisa biso bayino moyino atangi na kelasi moto azali processus ya évolution atie tembeta ndimi moto moyino aye na église bateye ke moto auti na dana Eve azuta tango te ya kotuna motuna mais balobi na etelo moto aza processus ya évolution balobi na Bible moto auti na dana Eve nyonso wana kaka mondele nda atangisi biso yango masolo ya lokuta mondele ayebisi biso ete pondu euta na Brésil manioko euta na Brésil mais totali boye pondu ya caoutchouc ebotaka manioko te siko soki mondele akobenga pondu feuille de manioc bongo pondu ya caoutchouc akobenga ngoni bandeko balandi moto moyindo azwa tango te ya komituna ta motuna wana tala esika oyo mondele akomisa moto moyindo abeta masolo ya lokuta donc moto moyindo soki avanda bia solo biso touta na makaku solo biso toza ba descendant ya Esau biso toza ba descendant ya Sham nyonso wana moto mondele akomisa moto moyindo na lolenge moko oyo moto moyindo a raisonnaka lisusu te ndenge discours à Léopold de Loba ete komisa moto moyindo esika ya kondima kasi ya ko raisonner te yango biso tozali kokoba kozongisa matondo ya mingi na fumukusu kia mzala pana na ngola o pezali sanza na bango ya mbotama solo mokonzi na makanisio bozalaka nango ya kolongola bayino na kati ya boyinga bokoba na yango tango nyonso soki mokile kondima bino te mais ata lelo te ata lobi bakondima bino bandeko balandi tokoloba mingi te po mokanda yango moko ezali koloba kasi biso na bino na kati ya mokanda balobi boy yango wana moyindo akanisaka ete Biblia ekomama na molimo yango wana moyindo akanisaka ete Biblia ekomama na molimo pona ye elingi koloba bae bakomaki Biblia bazalaki komiyeba te babungisaki bomoto na bango ekomeli to stilo ezalaki kokoma mokanda makambo ya Biblia yango moko balobela biso ete mokanda o Biblia ezalaki inspiré na Nzambe ete bato bakomaka yango makanisi na bango yango sala te donc batikalaki kidiba loboko na bango na ekomeli ezokoma yango moko ba selon Matthieu selon Jean nde ekomama na volonté na bango te
Mais bandeko balandi soki Biblia ezalaki mokanda o ekomama na volonté ya bato te na volonté ya tata kela likolo na se nde contradiction ezalaka te. Tokopesa bino contradiction moko kaka po contradiction eza ebele na kati ya Bible mais totangela bino moko. Na Bible baloba Dieu voit tout. Nzambe amonaka nyonso. Bapesa biso verset biblique Hébreux 4:13. Kuna balobela biso boye. Il n'est pas de création qui ne se voit, qui ne soit manifeste au regard de Dieu. Mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. To bandeli verset biblique Hébreux 4:13. Balobi, il n'est pas de création qui ne soit manifeste au regard de Dieu. Mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Donc aba limboli ete nyonso na kati ya bikela mutata mokela kela eza pole liboso ya tata mokili. Eza la kela moko te ko bomba liboso ya tata mokili. Donc ata fourmi akoti na se ya mabele tata mokeli akomona ye. Tata mokeli amonaka nyonso. Mais soki tokitika na kati ya Bible wana na Genèse 3 chapitre 3 verset 9 balobi ete Jéhovah Dieu appelait l'homme et lui disait où es-tu? Nzambe azoluka Adam. Adam oza wapi? Mais moto oyo amonaka nyonso. Oh ata fourmi o akoti na se ya mabele. Mais Adam abomba mayi. Nzambe pa baniko ya Adam oza wapi? Yo kape Adam nzambe na bomba miyo. Bande ko balanti. Ce qui Bible ezalaki mokanda o ezalaki inspiré. Bato bakomaki ba bungisa ki bomoto na bango nzambe na inspira ki bango. Dieu voit tout. Nzamba mona ka nyonso. Awa nzamba zo luka Adam. Adam pa bomba mi nzambe. Nzambe pa zo luka ye. Oza wapi? Où es-tu? Ozomona mokanda o inspiré. Donc personne n'aura extrême moko ya contradiction. Bino ba ibozwaka Bible osoko na mutu olali nango bengongo munduki. Ozo batela te eza munduki ya kobatela te mais eza munduki ya destruction. Tokoloba mingi te bandeko balandi. Po mokonzi mokomi mokanda oyo alimboli na pole nyonso. Biso na bino na kati ya mokanda. Balobili biso boy. Baindo bamipesa makasi na kondima. Makambo oyo esalema te. Bazwaka kutu likanisi ya koluka kososola te. Pona bango esengeli kaka kozala na kondima makasi. Ndakisa pona bitumba ya Nzambe na Satana. Botala mai bondima na kozanga kososola ndenge mindele bakosa bato. Bandeko balandi. Ato kotsa commentaire te. Biso na bino tokende kotala lolenge nini mindele bakosela biso na bitumba ya Nzambe na Satana. Biso na bino na kati ya mokanda. Bitumba ya Nzambe na Satana kolandela makomi ya Biblia. Mokolo moko Nzambe abengisaki ba angelu nyonso na makita to na réunion. Ba angelu bazalaki ebele pe Lucifer azalaki moko na kati ya ba angelu. Nde na kati ya masolo yango Lucifer akotomboka. Akosala mobulu to revolte epai ya Nzambe. Na kati ya makita wana pe akoboya kofukamela Nzambe. Bandeko balandi. Bolanda eteni oyo na bokebi makasi. Bolanda eteni oyo na bokebi makasi. To bandeli po na bososoli ya malamu lisusu. Bitumba ya Nzambe na Satana kolandela makomi ya Biblia. Mokolo moko Nzambe abengisaki ba angelu nyonso na makita to na réunion. Ba angelu bazalaki ebele pe Lucifer azalaki moko na kati ya ba ange wana. Nde na kati ya masolo yango Lucifer akotomboka. Lucifer ate bulu yeki. Akosala mobulu to revolte epai ya Nzambe na kati ya makita wana. Pe akoboya kofukamela Nzambe. Bandeko balandi. Nzambe abengisaki réunion makita. Conseil des ministres.
abengisi ba ange na ye nyonso boya na réunion. Ange moko na moko paswa ki kutu na ye azoya. Ba komi na kati ya réunion, mais moko na kati ya ba ange wana o ba benga ki Lucifer. Ya tomboki na ya tibulu yeke, aboyi na ko fuka mela nzambe. Alobi trop c'est trop. Trop c'est trop, ngana ofuka mananga te lelo. Asali révolution na ya bia rien. Na ofuka mela oti. Bande ko balandi e komama na kati ya Biblia. Tokoloba mingi te biso na bino na kati ya mokanda. Balobi likambo ya kokamwa Lucifer azwaki pe bato na ye ba ange na ye oyo bazalaki sima na ye pona kosunga ye na kotombokela nzambe to na kosala révolution wana. Bande ko balandi Lucifer a créé opposition, asali débauchage, ayibi pe ba ange na ngambo ya nzambe ba komi na sima na ye. Ba ange na pe ba soutenir Lucifer ba bia solo leader. Biso pe to tomboke linzambe atoka biso ko fuka mela ete. Toza na sima na o tsabulu yeke tsamulunge pa ya nzambe. Esika bozali boseki. O eza ko sakana na le tout puissant. Tokoloba mingi te tolanda biso na bino eske bitumba ya nzambe na Satan ezalaka ya solo to ya lokuta. Awa Lucifer esi atomboki. Akeli opposition. Azui pe bato neteni na ye po bakendo créer na ye opposition o bakobundisa nani nzambe o babengaka le tout puissant. Biso na bino tolanda na kati ya mokanda nini vraiment mokanda oyo ebombeli biso. Balobi esalaki ete bangelu pe bakabwanaki. Basusu batikalaki na ngambo ya nzambe pe basusu bakendeki na ngambo ya Satan. Bamsusu batikali na ngambo ya pouvoir, bamsusu bakende na ngambo ya opposition. Bitumba ekotaki pe ezalaki makasi mingi. Kekino balongaki kobwaka Lucifer na se awa na mokili ya bato. Bandeko balandi bateyaka biso nyonso o nzambe akela ezalaki malamu. Wuta na molimo kino na musuni. Me boni ekelamu ya tata mokili Lucifer na ba ange mususu batombokelaki nzambe. Makanisi wana état d'esprit wana bazwaki yango wapi? Po tata mokeli to nzambe ndenge balobaka na Bible akelaki bango malamu. Mais makanisi wana bango bazwaki yango wapi? Ya kotombokela nzambe pe ya kosalela ye opposition. Bandeko balandi. Maye ya boye komama na Bible. Botanga kango pe a Satan atombokaki asali opposition akomi babengaka bango na rebelle. Botanga kango na Bible. Mais ya solo to ya lokuta. Tokoloba mingi te biso na bino na kati ya mokanda. Nde kuna na likolo sima ya kobabike babwaka ki Lucifer awa na mokili ya bato. Balobi ne kuna na likolo kimia ekotaki. Nzamba apemi. Pe awa na mokili pasi ekotaki. Bongo nzambe tango amonaki ete abiki na bitumba wana pamba te bitumba yango ezalaki makasi. Ye akoloba boye. Mawa na bino bato ya mokili po ete Satana akiti kuna na kanda nyonso. Bandeko balandi epesi biso pasi na koseka. Na ebite sortant botanga likambo oyo bokotaka pe na likanisi ya koluka koyeba eske mayo bakoma eza ya solo to ya lokuta. Satana te bulu yeki amener rébellion, amener révolution contre nani? Contre l'esprit supérieur, le tout puissant. Bulu yeke koti ba mene bitumba babike bitumba ezalaki makasi contre nani? Contre le tout puissant. Bandeko balandi ata kutu bokitisaka ngonzambe bokitisaka nzambe bosakanaka na ye. Mais tina niveau te est-ce que Satan a vraiment o bino bobengaka Satan to Lucifer akoki ko mene bitumba na nzambe bitumba pesa la makasi? Ah, bandeko balandi. Bandeko balandi. Maye ya modelo oyo, maye ya motindo oyo ekomama na Biblia. Satan a mené bitumba ya makasi contre nzambe. Et si maya nzambe kolonga abwaki Satan na mabele. Mais yoka liloba ya nzambe. Ah, mawa na bino na bato ya mokili. Mais nzambe o azali tout puissant. Moto o to molimo o e déranger esika o yazalaka
esika ya basanto déranger etie mulunge esika oyo abunda na lolenge no lokola longa ki akanga ya na boloko mais abwaki esi esika biso bikelamu oyo toza faible tozali eza lokola ndakisa lokozwela bino ngai tata Ntsumbu na chambre na vandi ndakisa na nengwa na ngai bana na ngai na salon tata Ntsumbu tata Malela Ntsumbu pe nengwa Ntemunza Ntsumbu bavani na salon to balali na salon ngai tata Ntsumbu na sutuka boye na kati ya chambre nguma na bundani na nguma wana na bundani na nguma na kokiye te tina zwi nguma wana na bwaki na salon esika bana na nga balalaki et puis na gangi na ebisi bana na ngai ho tata Ntsumbu Malela nengwa Ntemunza Ntsumbu mawana bino bana wana ya ngai babenga nga tata ya malamu to tata ya ndoki siko Nzambe oyo abundi bitumba na Satan akoki ete Satan te bulu yeke pa ya Nzambe atie Nzambe mulunge Nzamba potani na ya koki te abwaki esika biso ba être faible tozali et puis yoka likambo ya mawa pe ya soni Nzamba loba na biso bato ya mokili mawa na bino bandeko balandi tata oya bongo le tout puissant oya bongo oya bwakeli biso Satan po aya kota biso mulunge lelo na kati ya mokili oyo toza nango lelo to benga Nzambe ya malamu Nzambe ya bolingo to bandi bandeko balandi esika oyo biso tata Ntsumbu to komi tango mosusu bino pe bokomi soki kutu yo papa nyama ya mabe akoti na kati ya ndako na yo okobwakela ebana na yo te me boni Nzambe o atonda bolingo abwakela biso Satan awa na kati ya mokili pe aloba lisusu mawa na bino bandeko balandi soki lelo tozomona passion nyonso eza po Nzambe abwakelaki biso Satan selon Bible mokanda oyo babengaka monduki oyo eko détruire conscience na biso matondo na fumukusu po tata mokeli atindelaki biso bino lisusu na mokili ya mosuni po bolongola biso na kati ya pongi oyo loposo pemba kotisaki biso pe tozali kokoba kotombela bino mbotama elamu mokonzi soki bino boyaki te maye ya boye ekoki kotangama te na kati ya bayino bato mosusu balobaki tata Ntsumbu ozali kokosa te na Bible bakoma bitumba ya Satan na Nzambe verset biblique bapesi biso yango Apocalypse chapitre 12 verset 12 boke nokuta lisolo oyo ya bitumba ya Nzambe na Satan totelemela kaka nano esika oyo Nzambe abwakeli biso Satan Nzambe abwakeli biso Satan epo alobi mawa na bino bandeko balandi tango mosusu esika bozali bosusumuki biso tokoloba mingi te biso na bino tokoba kaka na kati ya mokanda po toyeba mokomi mokanda alingi akumba biso wapi kolandela mai oyo akomeli biso na mokanda kitoko boye bitumba ya Nzambe na Satana solo tope lokuta topesi mingi mbote na bandeko ya foi pe na bandeko ya Congo Central na bino bandeko ozali kobake tata Ntsumbu tangaka mokanda atina suka te biso tango tokumbelaka bino mokanda bozwaka bokasi ya kokende koluka mokanda oyo na baadresse topesaka bino na Veni Ngiringiri numéro 50A na direction Chabagambela boluka mikanda oyo toyebisaka bino botanga yango bovanda vraiment kimia bozwa tango ya kotanga mikanda oyo bazali kokomela biso na tina ya kolongola biso na eta oyo toza nango ya inconscience tozonga bato oyo tokoyeba tango ozali kotanga likambo oyeba pe tina likambo ozali kotanga tokoloba mingi te biso na bino na kati ya mokanda tososola pe tokesenisa malamu likambo liango pona koyeba lokuta ya mondeli mokomi mokanda lobi tososola pe tokesenisa malamu likambo liango pona koyeba lokuta ya mondeli bandeko balandi awa mokomi mokanda alobi na biso ete toyeba kososola
peto kesenisa malamu likambo liango pona koyeba lokuta ya mondele na mai o akombela biso na kati ya bitumba ya Nzambe na Satana solo tope lokuta. Bayebisi biso boye na kati ya mokanda. Nzambe oyo atonda na nguya nyonso le tout puissant. Pona nini alongolaki likanisi wana te oyo ya mabe ezalaki kolata Lucifer. Pamba te ezalaki likanisi oyo eyaki kokotisa mobulu na bokonzi na ye Nzambe. Bongo na lolenge na ye ya koyeba makambo manso. Ndenge nini ayebaki makanisi mabe ya Lucifer te? Ete na makita oyo ye alingaki kosalisa Lucifer oyo azalaki na kati ya ba angelu na ye akotomboka na mokolo yango pe akosala mobulu to rebellion. Bandeko balandi, soki biso tata ntsumbu toyebi mayema leka mayema zalina mayema koya ndakisala lingi na sala depo moko songolo ya fufu to ya kotekisaka madesu to depo na ngai ya kotekisaka mikebuka. Mais soki na yebi ke depo nazali kosalisa lobi ekokweya na yebi yango na banzi na kosala yango te. Moto nyonso oyo yebi ke nazali kosala likambo to nazali kotonga ndako lobi ekokweya nango na banzi moto moko olinga sala dépense po ndako na ye to likambo azali kosala lobi ekweya nango. Mais Nzambe oyo azali tout puissant oyo ayebi ke soki nasalisi réunion ayebi makambo maleka mayema zali na mayema koya ayebaka mpe makanisi ya bato. Mais boni azali kosalisa réunion oyo ayebaki ke Satan akotya bulu yeke na kati ya réunion wana. Pona nini ta longolaki makanisi wana ya mabe na kati ya Satan? Bandeko balandi, tango babengaka ye le tout puissant, mosusu toyebaka te ke signifie le tout puissant. Elingi koloba ke tata ya nguya nyonso, donc eza na nguya moko te koki kotelema liboso na ye. Mais boni Lucifer atelemaki liboso ya Nzambe pe atie bulu yeke. Pe Nzambe akoki te komieta ye kofitikisa ye adebarase na ye atindi esika bana na ye bazalaka. To mitunaka mpe motuna ntango mosusu na Satan oyo akosaka Adam na Eve na kati ya jardin alataka nzoto ya nyoka alesaka Eve mbuma. Na Satan oyo Nzambe abwakelaka biso na mabele ala bayike bato ya mokili mawa na bino. Satani na yaki mbala liboso oyo ayaki liboso na mokili bulu yeke na kati ya mokanda o Bible. Bandeko balandi, tokoloba mingi te biso na bino kaka na kati ya mokanda. Balobi na lolenge na eto na kalite na ye ya kozala ya kokokela bisika binso. Pamba te babengaka ye omniprésent. Eza na esika moko te o Nzambe azaki. Na mai, na mabele, na mopepe, partout Nzambe azali. Mais ndenge nini azalaki te esika oyo Lucifer azalaki kozwa makanisi ya mabe ya kotombokela ye Nzambe. Bandeko balandi, balobi bongo pona mapinga armée ya Nzambe. Bandeko balandi, Nzambe pazaka na mapinga. Balobi tokomi tuna ndenge nini Nzambe amizalelaki na mapinga to armée na ye. Toyebi ke rôle ya armée ezalaka kaka pona ko défendre to ko protéger mabele to ko battre la intégrité territoriale. Siko Nzambe oyo akelaki nyonso za malamu mais azalaki na armée pona nini. Et puis chef d'état-major na ye ezalaki ange Michael. Armée peut battre la Nzambe contre nani. Et puis akokamwa armée ya Nzambe ba ange na bazaki tala na mapapu ya milai. Bandeko musu bayemba na banzembo angelo azalaka na mapapu. Biso matono mingi na fumukusu kia mzala pana na ngola. Un esprit azana pose ya mapapu te pour se déplacer. Ange o aza esprit a osala na mapapu nini. Tala degré ya bozoba bakotela mitu ya bayindo. Omona pe mutu azolo bake ange azala na mapapu licencié azomi kumisa ke na mutu mayele. Mais ange o aza esprit ma papa osala ngoni parce que esprit aza palpable te na misu ya musuni bo. Siko ma papa osala ngoni. Bandeko balandi, Nzambe na armée. Nzambe na armée.
pour ba armée wana ebundela contre nani armée yango nzamba kelaki yango avant Lucifer à la rébellion to après Lucifer à la rébellion tala lokuta ya boy bande ko balandi nanga to ba no tango no so télévision za lingonga bino bozo akabo kasi okelo luka mikanda ya boy oluka yango na ba adresse to pesa ka bino bande ko balandi maye ya boy ba kumbela biso nzambe na armée chef d'état-major naye Ange Michael bata epe tala na epe ye kona mokili ya molimo ye ko molimo epe akosalela ngo nini et puis banani ba baneko sala ba epe wana makambo ya boye komama na Bible et puis tangu Satan a désobéissaki aboyi kofuka melanzami mbala moko mapapu na ye ninge ba destiné na biso ba komisi mapapu na ya mikuse ya ngembo bazwe pe maseke na mokila batie soki tozongisi makanisi na biso sima na nzembo moko kulutu na biso asala kulutu na biso kia mwangana na komitunaka alobi soki ba dessiner Satan bakotsaye moto moyindo na maseke na mokila mais soki ba dessiner ange bakotsaye ya mondele na mapapu ya pigeon bande ko balandi maye ya boye mondele nda yaki na yango est-ce que Satan vraiment ko bunda na nzambe tondimiti lolenge kaka batalisi biso awa epa ya mokomi mokanda le tout puissant asana moto ko bunda na yeta tella lisolo ya lokuta o bakotsaki biso bande ko balandi to ko balola mokanda to ko mema bino na page 8 lisolo ya lifelo lifelo bande ko balandi aba yebisi biso boy moto oyo azali mosumuki awa na mokili pona nini soki moto wana ya mosuni ya masumu akufi Satana nesika ayamba ye na esengo nyonso po ete moto wana to client na ye to mosali na ye to adepte na ye aye epai na ye kuna na lifelo kasi likambo ya kokamwa ye akosepela lisusu konyokola moto wana kuna na lifelo bande ko balandi kaka Satan a mené rébellion contre Nzambe Satan kaka ye wana maître ya lifelo enfer toyebi biso banso Satan bakola ye nyonso ya mabe Satan ye wana mobomi Satan ye wana mobebisi Satan ye wana moyini Satan ye wana nyonso ya mabe elingi koloba nini bato pe na kati ya mokili o bazali bato ya mabe babomi bayibi nyonso ya mabe o basalaka baza bato ya Satan mais boni bato ya mabe wana soki bakufi esika o Satan yamba bango ne sengo nyonso bato nanga baye ba depti nanga ba client na ngai basalenga musana mokila muswe mais Satan bandi susko nyokola bato ya mabe bande ko balandi to mituni motuna est-ce que Satan est chef de discipline to préfère de discipline ya Nzambe to pour Satan to yebi ke il faut attaquer bato ya mabe ata na be kiri bato ya mabe na bato ya mabe balingana ka makasi bato ya mabe balingana bato malamu te mais boni Satan moto ya mabe esika yina bato ya malamu mais ya komisuko yina bato ya mabe c'est que quelque part Satan a préféré de discipline ya Nzambe c'est que bango na Nzambe bakochaka bande ko balandi tozongisi matondo na mokomi mokanda oyo tozongisi matondo na mokomi mokanda oyo fumukusu kia munzala panda na ngola bitumba ya Nzambe na Satan solo tope lokuta bande ko balandi toki kozongisa matondo ya mingi na bino baibolandaki biso matondo mingi na ngunza mololai kabilondi matondo mingi na bino ngunza solo bazali moko balandi ya makasi ya émission mikanda mia boyebi tozali kozongisa matondo na bangunza banso pamba te ndenge tolobaki ne bandeli soutien o eleki ba soutien nyonso ezali soutien spirituel bokoba na ko soutenir biso tata Ntsumbu Maimona na balosambo potokoba tango nyonso koyaka liboso na bino kosala émission kitoko mikanda mia boyebi tozongisi matondo ya mingi na sima ya bilili soki bomona biso na kitoko tata Ntimba superlatif bango erataka te
pona nini te tataluza yadio tozongisi matondo ya mingi na directeur ya programme na biso solo bandeko balandi émission kitoko boye na bino baye bozali kokoba kopesa biso confiance tatare mayula tatare maula topesi bino mbote ya mingi po bozali molandi monene ya émission mikanda ya boyebi tokoloba mingi te mbota mailamu na fumukusu kia mzala pana na ngola biso na bino tokuta na manake zali koyeba manake zali koya kimia ya fumuki mbangu kimia ya balongo pe mbota mailamu na sanza oto zali nango ekoba kolakisa esengo na sanza ya mbotama ya mobikisi pe ya molakisi nzela fumukusu kiambu nzala panda nangola. Aha, mboka oyo etika bakoko na biso tobatela yango bandeko. Mboka oyo etika bakoko na Afrika. Mboka